Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris akomaki lobiloleki na mboka Ghana epai wapi abandi mobembo mokomema ye na ekolo Tanzanie pe Zambie pona kokolisa boyokani kati na ekolo Amerika na bikolo bya Afrika. Ekolo Ukraine ezali kosenga na lombango penza bokutani bwa Conseil ya sécurité ya Nations Unies pona kotelemela ekolo Russie sima Vladimir Poutine kosakola botindami bwa mandoki nucléaire na ekolo Belarus. Directeur général ya Direction générale des recettes ya etuka ya Congo central akangami uto mokolo mposo moleki. Richard Mavoka afundami na parquet général ya etuka eye na kopengwisa mosolo mwa leta. Bato koleka zomi na mwambe babomami o mokolo mwa mitano moleki na groupement Kisia e zomi na secteur ya Wamba o etuka ya Kwilu na bayeba monani kozala basimba minduki bauti omboka Ngweme o etuka ya Mai Ndombe esakoli bafandi babisika biye.